breaking news, vous avez en direct qu'il y a jardin chez le grand prophète du moment, Moussa Nandamba Solo, autre Benaka, Proverbe 30-30. Tous allez bon on a Katia Jardin et c'est qu'à tous Pâques parce que dans Luc 22, pendant la 14 tu na 20 Jésus a lobby, vous savez la Pâques na Okansanga, n'envoie 20, lit pananga, 20 c'est le sang de Jésus, lit passer le corps de Jésus. Alors le loba pasteur rebelle na place pour fêter Pâques, comment on fêter Noël, Saint-Valentin, où ils ont fêté, il y a PD, puis fêté, il y a des soleils, où nous avons évité. Alors le lot na sasa kili pati ba invité bazana ndaku bozomona awa tozali na parking mama benayeyo azosala mwa taba ndenge balobi na bible mama benayeyo azosala taba bozomona taba ngoyo bozosala awa na kati ya parking ya Mongalema esika wapi tozali na mama bena azosala taba pona ba invité o baye ba kolia et puis na libanda kuna bozomona bana bazosakana parce que za mokolo Pâques ba invité tout Bana Bazakuna. Sonia, how are you? You okay? Hello. Hello children. Bana Banguana, Tozaibunguna Libanda. Yeah. I'm doing breaking news. Could you leave me alone? I see you after. I'm doing breaking news now. Donc bomoni breaking news donc tozana parking. Bomoni mesa ngeneza rotonda parce que invité bazali mama benayo wana zosala. Donc lelo awa vino na komo na yeso pe ba taba ekoliama pona ko fete Pâques ekanga za invité na biso na nzela na kati ya ndako tozana pasteur Eric ya Freddy Wanga bato belebele do nazana batu nanga oyo tozala awa pona ko célébrer Pâques. Alors breaking news alelo, breaking news tozolobela mingi sur breaking news alelo, tozolobela beaucoup plus sur Makamozo sa makati ya communauté na biso ba découvrir lisusu ba force commune oyo ba kundaki ba congolais ezali bongo na Kimwenza ba découvrir sous plus de ba nombre vraiment to ba tebe ebele ya yele batawana ba découvrir mususu na Makala mususu na Kalamu mususu na Kisensu mususu na Maluku mususu na Ntsele esika ba bomaki ba massacre o ba salaki journal le 19 le 20 dans le 21 janvier. Alors le réseau comme ça biso ba opposant ba soi-disant opposition na parti civile na Kinshasa parlement oyo boye bien que bokansaka obemina kunda za président parlement non vrai président du parlement ezaka jamais été Kabila donc obemina ku batia wana kaka batia lokola ndenge balobaka sinzili lokola ekekomo boye même parlement mutoza kuna kengo parce que c'est un Rwandais qui a travaillé pour la misala ya Rwandais et va na makati na mboka na biso. Alors tolobaki boye merci na réaction il y a communauté mobima ndenge bo sepeli idée ya dialogue intercombattant en Angleterre parce que buzoba eleke belé na TV mutu même atanga classe T alikaka asa la vidéo alinga leka na TV toza na porte-parole te n'importe qui ola mukalobi na tongo sali vidéo na ye ayebi vision te aza congolais te bazo se permettre osala ba vidéo or ezana batu oyo bayaki na combat pour bakosala ki végétarien. Alors loko le simba te yango balinga boyo combat proverbe te balinga pe ko komba kanga te po Congo mobimba poto mobimba balandaka proverbe 30-30 na ekanga o babima lokola ba superstar. Alors ba o bayaka po ba misala na kati ya combat ba se retrouvera te ba koma ba jaloux. Yango to baki dialogue intercongolais très important. To kutani biso na so ba congolais na kati ya salle moko to betani makofi mbila royate po ba musufu mafukaka des ade bo betani après bo lobani ba vérité o azo reprocher oyo boyambani après bo pesa limbote. Children, you can come please. Can you come, all of you come here please, I need you. Come here, yeah. Come in my video please, just for 2 minutes. Come here, come. Today is Easter, innit? Will you see something? Can you say something for my community, Congolese people? Will you say something for Easter? Come here. Say hello. Hello. Yeah, you can go play here. Wana bana omoni ba yaki feti ba zolanda biso ngaki bakota apesa mbote pour mona kizana bana na minele na batundu na bana na ngaba saka na bisika moko pona breaking news. Donc breaking news na minele ya communauté ya quartier nanga
balinga bayeba mutu oyo makambo nini asalaka na communauté na ye. Alors tolobaki dialogue intercongolais est très important parce que pour kimia kota na kati ya communauté il faut vraiment babeta na makofi mbila koyate so bomoni muninga bazobeta ye bokaboli ye moko oyeba ke no mutu wana betaki nga comme ça otia sumu no côté et puis kimia ekoti comme toza ba congolais tozobundela mboka tokozonga na siko esika moko tovandi tobongisi mboka toyeba kiye comment mutu lokola ba muso baza bango ba congolais te mais bakoma koloba pe na makambo ya Congo et tant basoloba te mpona bien Congo parce que toza na bato mposa baétranger bacongolais oyo babotama na Congo baa bacongolais de naissance baparticipe mpe mpona kolibere mboka mais soki bakomi bakolabo bakomi batraite fo okanisa bango monoko kolongola bango pembeni wana donc ekozala kitoko mingi alors bato basepelaka te ndenge bastar ebima kaka proverbe 30-30 na ekanga mpo bato tout baa bastar te bosalaka bavideo botala banombre de views bokena bandako nyonso balandaka bino te nga nasali vidéo déjà nakomi na 1000 yo sali vidéo za kaka na 200-300 donc tokokani te yo eza nde mona donc proverbe 30-30 aza très suivi très populaire I'm coming give me 10 minutes donc eza ndenge wana alors spécial Pâques nkolo yesu alobaki yango na Luc 22-14-20 tosala yango mpona kokanisa ye mais bapaster bakoma kofete ba Saint-Valentin oyo eza fete ya bapede bakoma bongo kofete ba Noël oyo ezali fete ya die soleil ba kimbangiste baloba ngo beza feti ya diangenda o abotama kimbango bakoma obenge meme nzambe c'est-à-dire bazana raison pour eza feti ya ba sataniste ndenge Marceline a komi na Belle TV c'est-à-dire yembe si histoire mission na esili yembe so ala mayele asala siko nini akende ya you can pass akende aso ba espace akoma beaucoup plus côté ka ba espace atika osaba émission pour impact des ajoutés Marceline ayibi ngenge surtout donc eza ndenge wana ayibi ngenge na PPRD na Kinshasa eyindeli bango na ndenga kosakana te bakomi koswana bango na bango parce que bibembe ba congolais ezoloba bibembe bazoboka na mai ezoboya kotiola bibembe bakundi batoba batimoli yango alors bibembe ba congolais comme oloba Chelsea will you bring me my glass of wine is there on the table please. Donc eza ndenge wana eza makambo oyo ezosalama ndenge wana donc nzambe abandi ko reverser bibembe ya ba congolais et comme ko bima pona ko reverser misala ba kanambe misala ba rwandais basali na mboka nzamba pambolo merci to baki tozo fete Pâques ba fete yango na vino yango na mona ike tabe ko liama vino no pe ko melama so ko fete Pâques vin ezate ou vin sans alcool ou ba telbino coca ou ba telbino vitalo bato wana baza libanda liloba nzambe parce que Jésus alobi vino mapa nde yango asalaki nango Pâques merci donc tolobaki bibembe komi ko reverser eza koyinda kuna bazoswana na breaking news alobi na kotiela bino ba news oyo bapesinga parti ya Kinshasa ndenge nini makambo ezoleka kuna mpona Congo. Alleluya yesu nkolo yesu asekwiti kete yesu asekwisa misala na bino nyonso songi alali te na butu ya lelo parce que na kati ya combat tozalaka mpe na ba 12 malin ya combat batindelaki ye denzoi oyo basali ye mosala na butu wana eza premier épisode parce que songi bainformation toza nango badive ayaki en complicité na mama moko mokolo asalaka na ambassade ya RD Congo baliberaki songi 10 000 et songi na mbongo wana apesi ngoma apesi Jean René eloko bazopotana na Jean René ezali mpo bakaboli mbongo bien te et bapotani mpe na mars mpo bakaboli mbongo bien te donc songi apesi oyo tobengaka Afghanistan tobengaka mpe lisusu porteur ya Lagos ye bazwi mbongo na quelques combattants bazwi mbongo alors nakozwa bakombo na bango na kotangela bino bosala bainvestigation bokomonaki baliaki mbongo oyo eutaki na ambassade mpe souci ya Kabila ezali basomba MTV c'est-à-dire Ebola TV et comme à mettre 24 sur 24 pour faire la propagande il y a Olive Lembe donc Olive Lembe nde mutu akozala présidente oyo malumalu akotricher akotia donc Kabila akozala sikoyo lokola sénateur à vie ye mutu abando diriger na sima mwasi na Olive Lembe copie yango wana ngonga ngoyo tosala soulèvement populaire parce que soki tosali yango te plan na bango yango plan yango oyo bango basali
et balingi sikoyo bapanza komba batie mbongo bakombata ebele bale mbongo et mbongo wana yeka na mbongo te na poison soko yeboza combattant boza leader d'opinion koliake pa bato te kopesa mutu mbote te po poison ezotambola surtout na bamatanga bokeba bapoison bopesa na mbote po bapesi bato poison bapesi bango mbongo po baya kodétruire combat. Donc oyo eza bainformation à vérifier na zwi bokanga ngoma bovandisa ye akoyebisa bino vérité. Mapse toyoki kozoya na Manchester dimanche prochain soko oza mobali ya tembe tia makolo na Manchester parce que oza moko ya bakolabo oza moko ozofavorize Kanambe kolekisaka biloko Kanambe na mboka oyo pe ogi mbona azali moko ya bapaster ya Pakuru tali ntango yo ozokende ote epai Jean-Claude oyo atombokela ogi epo aza marka Pakuru aza paster ya Pakuru te ozo-soutenir ba rebelle parce que c'est un rebelle nakosenga na yo supu mutu nanga bima na groupe wana parce que supu oyo nde ozomona Maps aza mutu na ote et biso a bakombata Manchester tosi totindi message ayebi yango ke so atie makolo awa ekotikala histoire na vie na ye bakombata baza alerté akoki koya koteya na Manchester te ameka koya na Manchester te mais soki aza mobali ya tembe aya na Manchester tokotala ndenge osuka alerte na sud ya London na Brixton balobi eza na mwana mwasi moko kuna na kombo ya matoko akotaka bamakelemba aliaka bambongo ese komi 20 000 soki kaka ekomi tour ya bato mosusu ya beli liboma akosi malade alors ayibi bato mbongo ebele pe mbongo yango azosala nango nini ake kobengisa musicien oyo wazekwa na kombo aladi aya na poto alors musicien wana ayaki akangamaki na Maroc et na ngongo tozo bakomi na France basi ya France bato babenga babi pasta biso tolandaka olobaka vérité pekisa basi na bino Angleterre bautaka Manchester Birmingham Londres bazoya kobalaka mibali ya bato awa alors biso toboyi makambo wana pekisa bango toboyi makambo wana alors na ngongo ndenge eza boye bato wana baboyi na ndenge ya moke ke mabala wana esalama pe bayebisinga nakebisa ser wana azongisa banyongo ya bato parce que mbongo ya bato aza nango ekoki déjà ba 20 000 donc esengeli tokeba basango naza nango ya mboka Cardiff bayebisinga ke na mboka Cardiff eza na mwana mwasi moko kombo Pamela oyo Johnson auti kobotisa ye et Pamela azobela akomi banda boti mwana aza na 6 mois wese pamba atelemaka te azokokomedisa mwana te parce que même Johnson abandonné mwana wana donc Pamela aza maladi Johnson apesi maladi mwana mpe aza maladi donc Johnson zala mokolo lakisaki oza mokolo obotaki na Cardiff kende kosokipe na mwana parce que Pamela azobela eza basango euti na Cardiff bapesi nga information yo moko oyebi masolo ni kosalaki na Pamela kende korécupérer mwana. Alors basango mosusu kaka na Londres tozali na banouvelle ya Pasteur Mbata na Londres parce que lelo ezali spécial UK Pasteur Mbata na Londres merci mingi parce que osengaki pardon l'église na ndenge to dénonçaki yo kozala kosalela bato baassignment olobaki kosala yango lisusu te mais pasteur samedi ozoya ozoalisa mwasi na kombo ya Kapi fete kozala na barking yo osoki nobalisa Kapi na mwana ya tabule mwana wana aza papa abota mwasi na bana bakola baza na matata olie opesa bango conseil yo ozokende ozwa mobali ya bato papa ya bato obalisa ye na mwana mwasi oyo asalaki lumba na Brixton pe na Croydon mobimba pe yo muto salela ye assignment po abima nurse ye moko aleka apesa pe témoignage na l'église ki azalaki ne mayele te apesa témoignage na l'église ki azalaki mayele te Pasteur Mbata muto asalela ye l'examen po azwa assignment. Alors ngai na qualité ya mokonzi na bino na qualité ya pasteur ya diaspora na nile libala wana pe na yebisi bato nyonso tu bazalaki na invitation bokende te po libala wana esalama te tata wana azongela mwasi ne na bana e Kapi aluka mobali parce que Kapi
arrivé ça na niveau moko ya kosakana te côté ya Croydon pe côté ya Brixton donc to anile libala wana na komona yesu lelo eza mokolo ya Pâques. Alors tolobaki toza bongo na Pâques invité bazoya bozomona nde bazokota parce que lelo lipate eza awa parce que tozofete Pâques mokolo yesu abotamaki. Eza na bandako nga na kokota na Angleterre na UK, Manchester, Birmingham, Glasgow, Londres. Nga moko na kokota en personne yo kata bino communication contact bolandaka makambo na ngati na sala yango pona bino te na sala ka breaking news pona bino te soko ebe ko bongwa mate soko ebe zandoki ko bongwa mate soko ebe sipota pasteur Lukuta ko landaka ngate soko bo continuer ko landanga mu comme soko kamo zo landanga na bimelio na salon na betu ego parce que bozo linga ko bongwa mate donc nga moko na kokota na bandako na bino na kokata ba signal bolandaka ngate. Alors na Manchester tolobi boye awa na Manchester foreman soki ozo continuer ko nyokola mwana ya batu bana oyo yo koti libale pa David bakaboy na mwasi na ye yo kokota ki Mario kuna obali ko nyokola bana ko lalisaka bana musu na saba mbeto ko kangaka bango na chambre yeba ke police na service social baza déjà na 15 na yo kala mingi te bazwa ko lokota yo parce que au lobby ozali papa olingi mu mama linga pe bana mais yo suis bana bata David onyokola bango dossier za déjà na mbila. Alors tant on a besoin que kendaka église wana tes églises banduko tsaki te monde baloki yo ou yo moko pe boloka ensemble na ba. Donc na ba Manchester eza bon. Job awa na Manchester Job azosalaka ba conteneur ya kamere bino ba bosambela kuna botuna ye biloko nini ya kamere ya azotia 5e conteneur yango euti okende biloko nini ya ba conteneur ya azosala ya kamere pe Job na quartier avandaka ba jeune ya mindele ba uti ko beta ye po ndaki ko bima metre botuna bato bavandaka na mice plating botuna bato bavandaka na Newton if par exemple samino ke mikolo uti oleka bato bayaki na ndako na ye ba parquet libanda ba jeune wana ba iba ko yiba radio akar ya bimi lokola metre ba jeune wana ba beta ki est copieusement alina ko suka na hôpital wana Job na bi toujours na Manchester communion ba melaka ngote Bible lobi soko zolia nzoto wa Kristo eko sala masumo okokota na malédiction ti na 4e génération. Alors moi si auto bengi na fatu moi si Jean-Claude oyo atombokela mangembo autaki kokwea kifwa na Lidl tamba memi na hôpital batali ke azana degré makasi ya komela whisky be docteur apekisi pe alingo tika masumo te fatu oyo bino bobenga awa Emily akontaki hôpital jeudi outoleka kweyaki na Lidl akotaki na hôpital bamoni dose ya whisky makasi na vie na ye. Alors soki atiki masumu te soki atiki overdose te ya komela whisky soki likama ekweli ye nayoka mutu te akanga ogi mbona ndoki po ogi aza na rien à voir bake osimba bakisi na bango batombokeli ye soki likama ekweli bango bomeka kokanga ogi ndoki te bango baba bandoki. Na Manchester toujours bokibi pasteur Ntumba mais place bino bokei eza place à ba dernier tentin mutu ayebi parole te un aventurier. Est-ce que bino bosi bomona mongo na bonzambe ba mongo nyonso to ya ba pasteur ba aventurier mongo akoza na pasteur. Donc bokibi Ntumba bokena bino esika ba aventure parce que bino bozana se ya kolakela ka mabe parce que ndenge ni bokoki Ntumba boko no koye pa un aventurier bosolola na nzambe nzambe kotalisa bino esika nia okendo nzambe. Breaking news en direct à Manchester eza koyinda eza grave eza ndengo wana bato bakima église bake kuna eza mawa mingi mpona bino. Alors tolobaki lisusu ke Badive ayaki na mbongo ye na mama moko asalaka na ambassade ya Congo na Londres ya mokolo ba libéré déjà bienvenue 10 000 wana bienvenue na Jean René bakaboli bien te ya bomoni Jean René akomi ko sala makambo azosala abakisi pe dose ya komela bangi pe akeko kota libale pa mwasi asani ata. Alors soki lobi likambo ekweli ye boluka kokanga ndoki te tozali bongo ko fêter Pâques na biso awa na kati ya Manchester makambo nyonso ezotambola bien makambo nyonso tozoleka na ndenge tolingaki Yesu alobaki tosalaka Pâques mpona kokanisa ye
Yes, on va dire que tu fêté Noël, tu fêté bonne année, mais on va dire que tu fêté Pâques. Il y a un proverbe, azo sala Pâques. Il y a un momoni, tu allez awa, momoni taba, et bani déjà bobela. Tu allez awa na katia parking, tu on a déjà tabé comme bobela, ba inviter la so bazoya, to kolia, to komela moi vino ndenge yeso lo bagi to sa. Alors breaking news, ezali bongo basango ya Congo, lelo ezali spécial UK. Il faut tout ça là. Dialogue inter combattant, to betani makofi après to yambani to sengani ba pardon. Oteyami